Afrique 21, un nouveau monde. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, chers amis. Bandeko mbote na bino mbote. Naza kosala vraiment essai. Na eloko oyo, bomoni awa. Nazo sala essai, na moni pe image. Eza penza clair vraiment te. Éclairage, eza kumeka. Vraiment, bokolimbisa. Bokolimbisa penza, bokolimbisa. Naza kumeka. Écran. Alingaki natala soki kusala en forme paysage. Na yebi pete soki pe boza ko capter ngai. Eza essai nazo sala. Na sala ki message moko oyo na sala ki lobby na réseau social ya Facebook oyo na metaki accent sur importance ya message oyo ya tokosamaki mingi. Malheureusement vidéo wana na YouTube et l'équité donc depuis bokama kilobi ezomona na te ebungi. Alors nazomeka kosala essai pour na kotalaka un peu ndenge nini na kuki kosala rappeler moi ba direct. Donc coucou na bino image est un peu floue. Nazo lukala pour l'éclairage. Donc c'est ça un peu. Alors bandeko toloba nini tosala nini toloba nini bino moko boyebi mama Feza oyo ayilaka bino tokosamaki mingi na ba enseignement na ye oyo ezali pona kolamusa biso na oyo toutaki na molili ya kokosama. En tout cas nzambe azwa lokumu azwa kembo azwa masanzo na pokwa lelo naza vraiment nazoyeba te soki écran kuna ezopesama ndenge ni parce que naza devant un écran et écran wana eza lokwa Facebook te ozomona bato ne bazokota to bazoloba peut-être bokotindela ngai message comme ça nakoki komona un peu nini nakoki kosala. Alors bandeko na ngai nzambe aza malamu peuple congolais ba message na nga mingi na lobaka ngo na lingala parce que ezali pona ko sosolisa bino tolinga koloba ngo na lingala po nzambe alingi to sosolisa bino ba congolais mais to okipe koloba ngo na français soki esengi ke toloba ngo pe na français wana ezasi to komi ko s'adresser na mokili to ko s'adresser na ba africain po ba yoka lingala te bango nyonso. C'est un peu ça. Alors bandeko eloko na ngina sala c'est juste un résumé ya message oyo na sala ki na Facebook lobby la journée bato balandaki ngai balandaki yango et message wana en tout cas na metaki l'accent sur révélation à tokosamaki mingi oyo mingi bazo sosola yango te et comme ikobima lokwa neti comme si message yango en fait eyaki nango kaka pona ko divertir pona ko distraire la galerie alors que ça message moko ya motuya soki balobi na bino bokosamaki c'est qu'il faut revoir nyonso oyo bino bozwaki bongo botala place nini oyo bazoloba ya kokosama na place nini ya vérité zali parce que aussi longtemps que tokofandisama na kokosamaka wana tokomonaka lumière te to tokomonaka victoire te na bamakambo oyo normalement esengeli na biso to vivre yango to palper yango na bomoi na biso. Donc c'est un peu ça. Alors bandeko oyo ezali entraînement nazo sala na yebite vraiment écran soki epesami ndenge nini na koyeba vraiment ko situer yango te et puis nazo mimona nga moko na écran moi flou nazo mona peta ba bonjour te ba mbote te na yebite so bato bazolanda bandeko. Alors lobi na beta ki sete ya likambo to kosama ki mingi na loba ki ete bato balingi basala ete ba annuler to ba ignorer impact ya message wana to kosama ki mingi balingi ba ignorer yango balingi basala neti comme si message to kosama ki mingi wana ezali ba négliger révélation bandeko na vi ba négliger ka révélation te révélation eza ndoto te révélation ezalaka tango yaka muntu ye moko ta se préparaka nango te
mutu ye moko tamiyebelaka yango te. Tokoki kopesa exemple même na kati na Bible na oyo baza donné na Bible. Tokomona kuna Simon Petelo azwaka révélation. Révélation oyo ye azwaka. En tout cas, ami yebaka te. Kolo Yesu azaki kotuna na ba disciple na ye. Hein? Azaki kotuna na ba disciple na ye. Nini oyo batu bazolo bapona ngai. Mingi oyo bazalaki kolanda ye ya ba disciple na ye basosolaki te. Nini ya azalaki mais bapesi ba rapport balobi ba misu balobi oza prophète. Ba misu balobi ozali boy. Ba misu balobi ozali boy. Sikoyo tango ya yoki bango azongelaki ba disciple na ye. Atuni bango alobi bon. Bongo pona bino kasi. Bino bolobi siko nga nazali nani. Moko te na kati na bango akokaki kokundola oyo ye kolo Yesu azalaki. Et Nicolas que parfois ba makambo mususu yo muto aza d'abord ba yebi eke ye wana kolo Yesu. Ba yebi eke kombo na ye yango wana oyo ba bengelelaka ye. Mais pona nini susu aya kotuna lisusu na batu nga nazali nani. Bande ko révélation basakanaka na yango te. Révélation ezali loko moko soko négliger yango. Oyo koyela yo lobby parce que oyoka ki me obude, oyoka ki me oti incrédulité. Ezalaka mabe makasi tango kanda na Nzambe eyaka. Kola Yesu atunaki na bayekoli na ya lobi bino kasi bon bato ya libanda baloba na bango batete bana oya lobi oza prophète oya lobi ozali certainement réincarnation ya Eli oyo plutôt ya Jean-Baptiste oyo Hérode a décapité ki asongeli biso lisusu ba misusu balobi ozali certainement l'un des prophètes oyo kaka Yesu ko visiter biso ba misusu balobi ye azonga ki na kati ya bandi ba yekoli na ya tuni bangabi bo sava bato ya libanda baloba mais bino ba boza na ngakati bino ba boliaka na ngai bino ba oyo tozalaka na bino butu na moi bolobi nga na zanai kolo Yesu azaki kotuna bango te balobela Yesu sute go mais yo zali kolo Yesu mwana Marina Joseph non azalaki kotuna bango oyo ye azali réellement na mission oyo azosala azali kotuna bango réellement oyo ye azali na kati na molimo oyo ezaki na kati na ye oyo wana nde mingi basosolaka yango te mingi bayebaka yango te sauf ba oyo Nzambe azali ko répondre to ko révéler na bango yango kolo Yesu atunaki na bango moko te akokaka kozala en mesure ya kobimisa oyo ye azali. Parmi ba yekoli na kolo Yesu moko te abimisaka nini oyo ye azali. Simon fils de Jonas ndenge bakomi na Bible yende abimisaka yango mais abimisaka yango ndenge nini ayekolaka yango esika moko te ye kwatangaka te azalaka na ye pêcheur de poissons abimisaka yango ndenge nini molimo ya Nzambe ekitaki kati na ye molimo na Nzambe esimbi ye elati ye tout d'un coup afongoli mbala moko likambo moko oyo bato bayebaki te basatandaki nango te memi na ye moko amisatandaki nango te esprit etondaki kati na ye mbala moko agangi alobi tu es le c'est na version ya Bible ndenge basali wana tu es le il faut comprendre bien tokosamaki mingi oyo eza profond tokosamaki mingi oyo eye koloba te soki Bible ezalaki nyonso ndenge kaka bakomeli bongo c'est la vérité bakokaki kopesa biso message ya tokosamaki mingi te tokosamaki mingi oyo parce que même na kati na Bible marde makambo bakoma mais makambo ebele babalusa sens nango sens mutu na se makolo likolo lelo tozo ko se poser des questions na ba makambo ebele ya ba révélation ebele toza komona soki Bible ezalaki koloba toute la vérité tokosamaki mingi yake yate puisque banga bakoloba te nyonso za na kati na makomi bien que makambo ebele za na kati na makomi sengeli molimo na Nzambe et décortiquer yango bande ko na ngai
ngai eloko na lingi na beta sete likambo ya tokosamaki mingi oyo. Vraiment ndenge nazomona lumière eza penza malamu mingi te. Tokotala ndenge nini kuna tokoki kotala na bongisa to na tala na pareil vraiment na yebite soki na koloba ndenge nini éclairage eza penza kitoko te, mais soki mongongo eza koyoka na c'est bon. Bande ko na ngai, laissez-moi vous dire une chose. Révélation basakanaka na yango te. Révélation ezali loko moko soki ye esengeli bo analyser nature ya révélation wana. Na sima botala penza nanu révélation yango. Est-ce que c'est l'Obama? Est-ce que basi ba lobango quelque part pour asusu ko revenir ou bien eza ya sika? Simon yende eza na Matthieu chapitre 6 verset 6. Si j'ai une bonne mémoire. Na Matthieu 6 révélation ya tokosama kimingi oyo. Et comme il la biso neti mawa pona kolobake nzambe bayebi yote. Bayebi te c'est quoi la révélation? Balingi basa lokola ba message yango et yaki na ba kosakanela bato. Matthieu chapitre 6 verset 6. Non, en tout cas ceux qui ezana Matthieu te boko limbisa. Esika wapi Simon atikalaki na kolobela nzambe na ye. Eza Matthieu 16 plutôt, voilà. Matthieu chapitre 16 na verset tobandi yango na 13. Eza Matthieu 6 ezali Matthieu chapitre 16 tobandi yango na 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bandeko ezali na Matthieu 16 chapitre 16. Voilà, il y a qui 6 systèmes 16 16. Na ndenge contexte ya Bible boye kombo batiaki wana na Bible na tradition batie comme Christ. Siko na cadre ya oyo balobaki ke tokosamaki mingi ezali ete batu wana bazalaka banani. Batu oyo bazali ko s'entretenir na kolo Yesu wana bazalaka banani? Bazalaka ba mindele to bazalaka ba yindo? Batu wana oyo bazako débattre wana tangu babimisa mo pe bazali koloba monoko nini? Bino moko boyebi soki totali na pensée Bible bini bazali koloba hébreu, bazali koloba araméen. Version ya Bible. Mais tala yo moko awa Christ na ki hébreu eza bongo te, na ki araméen eza bongo te. Wana siko balubini ote utaki na grec. Les grecs nde mutu ba traduit Christos. Voilà pourquoi tout consort. Donc ba grec ba tie nyoso na munoko mboka na bango. Mais na munoko bato ngo kaspo ni ba tia te toyoka oyo shwa Meshia, Isaya Congo, ba kombo na bazoko loba. Ndenge zo bibebele bele na temps na biso les gens qui se posent tant de questions. Bandeko mutu tango azotuna na bato ngana za nani? Ce n'est plus, il ne vous ramène pas na nzoto na physique. Mais azolinga bokundola oyo yazali kati na ye. Parce que l'enveloppe physique est ce qu'on trompe bato belé. Oko juger mutu na apparence, oko juger mutu na aspect na ye, oko juger mutu na tribu na ye, oko juger mutu na kombo na ye, oko juger mutu na famille na ye, oko juger mutu na nationalité na ye. Mais tango ye mutu wana zotuna bino ke ngana zali nani? C'est-à-dire il y a abibisabino au-delà de l'apparence. Bimana na aspect oyo extérieur. Oyo soko mona kati na bomo inangai. Mais kota na kati na révélation nazanai. Et pesa mela ki motonyo sote bandeko babolingo.
Simon Pierre. Simon Pierre wana ce qui bon landeli penza profil na ye. Non seulement azalaki pêcheur de poissons, mais azalaki leader na groupe. Azalaki leader, c'était des éléments meneurs ya makambo. Meneur, esprit de leadership, ezali na kata Simon Pierre wana. Soki bolandi histoire bolandi bokomona ke kaka ye wana le ekolo Yesu azalaki susu asekwa ki bazoluka bayeba soki akufi to asekwi to ndenge nini te bafandi na chambre autre ti balembi bakumbami inde o ayebisi bango alobi nake ko lona bis. Allez, groupe nyonso to pe balandi. Donc il avait le son de leader. Eza na bato bazana makila ya leadership. Ça dit que basoka ba initiative na makambo. Mbala mopulu bato balandi. Et eloko wana Nzambe a exploité kango mingi na makambo na ye. Parce que Nzambe atiaka eloko kati na biso eloko wana nde yango ya utiliza kango. Mutu na mutaya na mukilo na saza na eloko na ye. Mutu na mutaza na eloko na ye. Pourquoi révélation est qui pas misute pas Simon Pierre? Parce que yende azalaki prédestiné ya makambo ya kosala na bomoi na ye. Yango wana tango bimisi mo wana na Bible ndenge balobeleli awa, tu es le Christ. Donc na batu bazalaki wana ye mon kokolo Yesu ami yebaki nini ya azali. Ayebaki molimo nini ezakati na ye. Molimo ya tata na ye alataki. Mais comme la ke moma moko alingi ba sosola na. Mais akolo bangote. Tango kaka moko Simon agandi alobi ozali Christ. Tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Là c'est cette révélation comme ça que ça c'est écrit comme ça dans la Bible. Donc, en d'autres termes, si tu comprends penser à la Bible, le Christ, fils de Dieu vivant, c'était pas ce qui se disait alors apparemment na milieu wana. Ba yebaki kaka mwana ya Marie, na mwana ya Joseph, tata na ye Joseph charpentier. Oyo ba yebaki ye na milieu na bandeko na ye Jude, Jacques, baba ngune so tuwana bandeko na bango esili nango. Eza na batu to mona na vie. Ndenge ba makambebele zokoleka na ba milieu makamba musala ya Nzambe. Oyoka kaka bandeko, ba famille, o ba boyina bo tout consort. Mais molimo tango ekitaki na kati na kolo Yesu pote abanda musala na ye. Bokomona soko botangi esprit ya Bible bien. Kolo Yesu tango asana mwana muke ba relater na 12 ans, bala moko aza ko discuter na ba docteur de la loi, likambotali autour de la parole. Ya zalaki enseigner te, ya zalaki étudier atida kite, mais ndenge na so décortiquer. Pona ko la sete makambu wana eza makambu école te. Eza makambu ya molimo, eza makambu ya Nzambe nda kitisa eloko wana. Eza na makambu ya Nzambe nda fongola yango. Eza na nature ya makambu ya Nzambe ya lola, ya bonzambe sika epesa meli mosunité. Pona boluka lelo loloyo, mokili esali ba serviteur ba servante. Oyo ba former bango na bakuru ba théologie, ba former bango na bakuru biblique, ba lu tout consort. Ba ko beta kama solo par rapport à ne ba enseigner ba. Mais révélation ezalaka ya nini te. Ya formation école biblique te théologique te. Révélation et dépassaka au-delà ya babilo ko ananyoso tu ba paramètres ananyoso. La révélation dépasse tous ces paramètres là, cours biblique, théologique, tout ce qui est enseignement donné par les hommes. La révélation est à la kakuna te. Yango soki bomoni Simon oyo asoki révélation oyo. Babenga ki bango les hommes sans instruction. Azali na instruction te, c'est-à-dire atanga kate na l'école. Bango bakola ki ba pêcheur de poissons famille na bango bokoli bango bako yoka nenga kolona rambi ko pêcher ba mbisi. Donc métier asala ki yango na village esika bazali ko zalela. Donc yango ya yebela ki baso ki ta ko kenekela cité. Babenga ki bango les gens sans instruction. Donc bandeko na mukuse tokokyo lo baboye c'est que tango révélation kitina ye kolo Yesu alobaki nini? Yesu alobi Yesu kolo Yesu dit ceci, reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Bomoni Matthieu chapitre 16
révélation toko samaki mingi bato ebele siko balingi basala lokola ba ignore yango balingi basala lokola nini boy na boy bo bandela ba video nyonso ya mama Feza sur toko samaki mingi bo vandisa mana yango bo sosolaka pendant qu'il est encore temps. Kolo yo soyebisi Simon ezali yote os esengo na yo Simon mwana na yo Jonas parce que makambo yo lobiawa eza yote mezali nzambe ezali tata na ngai oyo azali yo likolo yende mutu apesi yo révélation oyo bande ko révélation basakana kana yango te. C'est dès ce moment-là que na ba disciple basala ki pembeni wa bayoka ki kombo wana le Christ fils de Dieu donc asa mwana nzambe tala lelo yo beaucoup déjà se disent nasa mwana nzambe je suis fils de Dieu les enfants de Dieu peuple de Dieu ça se dit aujourd'hui couramment mais à l'époque là dire fils de Dieu c'était une nouvelle révélation pas de biso tout ozali bana na moto bana na bato ye mwana nzambe ndengeni quand na ba disciple bango na ba yekoli ya kolo yesu bango na bango entre bango ba découvrir ki likambo wana secret Simon Pierre a calculé ki yango te ami yeba ki te ka ko bimisango me bandeko yango to zonga nanu na likambo na yiko beta sete oyo sur toko samaki mingi oyo eza message mo ko likate yango na yaki ko beta sete na sina baki na bandeko na Facebook na yaki ko bwaka ngo lobi na nini na pibiba pibia yango na nini na biso na YouTube. Et l'équité. Et peut-être signaler que c'est parti. Mais, bah bloqué en haut. N'a évité pourquoi? Parce qu'il y a un lobby pena lingala. YouTube a comment on lingala. Donc, on a compris tes messages, on a dit ce qu'on est karaté. Introuvable. Alors, il y a un lobby qui a mis un peu live. On a talent d'engue coupé ça. D'engue ba isa kingai ko sala en paysage et tout ça là. Donc, image. Pour de plus en plus, na ba nous ça rasko ba direct na Facebook, na YouTube. Pour vous s'abonner, abonnez-vous. Il y a des gens qui ont un lien aux autres là, mais s'abonner. Plus tard, nous sommes et là comme on les kaki, mais aux yeux à côté. Et vous allez malin, vous pouvez s'abonner. Vous tant que vous pouvez s'en baninga, il faut s'abonner. Le temps n'a pas bateau bakosunga. Pour nous tirer un message, abonnez-vous, cliquez dedans. Bah bilo ko ana o bayo ba école théologie ou technologie wana ba salayam. Bande kotoko sama kimingi révélation, ba sakana na ngote. Simon Pierre s'est préparé. Quand ngai pe mama Feza nazalaka préparé na ngote. Je vous ai dit nauti na milieu à l'église de réveil. Nazalaki na réveil. Nazalaki en plein cours ya théologie. Professeur toza ko discuter na ndenga mabe mais échange. Ya zo lobi que ba grand prophète na ba petit prophète. Les grands d'après ndenge bango ba salela ki yango ba décida ki bongo na théologie ezali ba oyo nyonso ba koma mingi lokola ba Isaïe ba Jérémie ba Ézéchiel tout le livre parmi les livres des prophètes ba Zacharie bango na tunde ba koma ebele donc ba ça ba grand prophète et que les petits prophètes ce sont ceux-là qui ont écrit qui n'ont pas écrit beaucoup ça dit ba Michée ba Malachi donc bangonde basa ba petit prophète parce que ba koma kimuke. Alors suite à échange wana ngai nazala ki ko mona si c'est comme ça conception il y a un grand et les petits prophètes dans les classements là et ils allaient très dangereux. Et c'est là que échange discussion et s'afflammer. En fait, le professeur, ce qu'il fallait pour faire comprendre que non, mais en fait, c'était classement en dengue yababa. Non, mais les gens qui ont classé là, est-ce qu'ils avaient l'esprit de Dieu? Mais écoutez, si c'est vraiment parce qu'on a beaucoup écrit là, parce que moi, je vois beaucoup plus les missions. Moutuso kazana mission ya munene et nikolobate que oh la mission ya muke que ya munene aleki. Non, c'est parce que celui à qui on a beaucoup donné. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Muto ba pesi mingi ba kosenge pe ba kodije pe mingi. Ce qu'on a mingi on zambe a pesi na yo, yango pa continue pour ça pe makambo ebele par rapport ya biloko yo zali na yango. Mais ni ko lobate ko zali plus que na muto peut-être ye ba pesa ke mingi te asali kaka muke na tana yi akei. To asali ka iloko moko bo esili nango. Mingi bazo bunga ebele na makambo ebele. Muto mususu ko mona ya yeba ni penza te. Mais asala kama kama minene abondela kapona batu sete na kama musala nzambe abondela kapona batu baka utala ina ndako abondela kapona bango nzamba sala ka mingi kati na bango
et asala kapena makamwa minene abondelaka grâce à ma prière na ye bato ebele ba situation na bango ezokuza résolu. Mais alors que la solution c'est qui mutu moko abondelaka pa na bango même ça yebani na ye na média te soko yo yebani na média yo yebani na ba réseau bazoloba yebani lokwa lipa. Mais keba pe na koyeba na wana keba pe na koyeba na parce que plus ozo yeba na kolo yeso za okimangwa kolo yeso ne bande soka sali mutu bikamo omona zo sabi comme ça mutu te kenga muna sali yo likambo zo yo. Mais plus azo pekisa plus azo tinda bango donc ozo mona ke ye moko linga ki mangama section wana te alaki na ete. Mais plus azo loba plus bat bazo panza plus azo pekisa plus bat bazo panza et renommé na ye et se répandre partout de ville en ville ya zaiko leka na série ya kolo yesu wana caméra ezalaki te WhatsApp ezalaki te YouTube ezalaki te Facebook ezalaki te biso nde leloyo toza siko na moi avantage ya kopanda ça parce que na fani nanga na coin du monde place nga na na fani nanga na sali ma mode de message mais la message non ça combien de gens ba olandanga tant que yo za suki na mboka nini nga na za na Europe yo za na Asie to na Amérique to na Océanie to na Australie. Voilà la puissance, voilà l'impact de la technologie. Hein? Bon, on a vraiment comment les loyaux, tout ça, surtout na table, ça, mais fort mingité, pour na kende place, mais quand place canal kakawana. Bobi maman ou luka maman fait ça. Kende kaka na YouTube ya okomi to kosama ki mingi. Ba vidéo na ye ekobima. Et alors okozwa makamu na ye wana, abonne-toi là-bas na YouTube wana. Ay, oba no zwa kana oba babiloko na ye. C'est tout. Prochainement, on a taper un peu, ba conseil kinga maman, ça la compte mon cas spécial parce que oyo ezali biloko na ya kala ya am Afrique ozali ko sala ya politique ba débat ba biloko be ya un peu de mélange na changement physique na yo, ba vidéo mususu ozana ba mèche, ba vidéo mususu oza penza na ba vernis ba mantaka ba ni ba plante, mais vidéo mususu yo na matambala. Mais c'est ça les témoignages, hein? C'est ça le parcours d'une personne. Bon, il y a vie bonne kaka pete komi bomba kaba makamusu. Makamusu atozo bomba noango. Hein? Soit que tu comme bomba, on a commis problème. Laissez comme ça. On pourra voir les dates, les publications et les numéros. Bon, on a même programme. Parce que ça fait partie de mon témoignage. Mais c'est vrai aussi que pour na kosala lelo comme susu compte mususu pour gabatba kaka pour na makambo na kaka nde loko wana nde bazo osali langa yango pour que ele kaka mingi na tokosa maki mingi wana. Mais on verra quoi alors. Ba effacer ba vidéo nous sauter boka makiawa pour kende kuna. Donc voilà pourquoi ezali progression pour na koyeba ete musala ezaka ko continuer na makambo ezali ya éveil à conscience. Bande kona ngai nazongeli na sujet na biso. Révélation to kosama ki mingi bato basakana nango te. Ya on a relaté bino oyo lekaki na kolo Yesu na Matthieu chapitre 16 na incident on a balobi na disciple na ye tango ya soko loba na ye alobi atuni ye yo zali nani ngana zali nani muta kokaki ko décortiquer oyo azali te. Tozo vivre ngo lelo. Dans ma révélation mususu tata kimbango. Et ça na bato bakoye ba azali ki prophète. Vraiment un grand prophète. C'est quoi le balobaka bongo ngana lobaka oui. Quand le Yesu pe balobaki azaki prophète. Et ça na Bible. Donc il est pendenge moko. Ça c'est déjà une bonne chose. Au moins balobi te kali na makama mabe. Mais aza penza nani. Et pesa melaki mutu nyonso te. Kaka Simon Pierre nda lobi ozali le Christ, le fils de Dieu vivant. Et bandeko balobi na yo tu es heureux parce que makambo yo bimisi zayote tata nda yebisi yo mbano mbala moko ba disciple bazako na ba yo ki balobi donc tinyo so tata akala ndo ka azande le Christ azande mwana na nzambe et ce qui botali bien Yesu alobaki na bango na verset 20 alobi na yeboyi. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était. Bandeko.
Kolo Yesu mbala moko apesi na Petelo clé. Parce que akundola ki révélation oyo nini ya azali. Alobi na yo na kotonga lingomba na ngai. Mais voyez-moi ces phrases en français. Je bâtirai mon église sur ce roc. Bah oui, bah ça dit du français. Vous allez voir que des noms changent. Moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Vous savez, la pierre et le roc, ils ont la même chose. Les banga, toma banga, peno ya ba grotte wana peza wa rock, ba grotte wana nde na ko bâtir. Donc rock wana eza yekolo Yesu. Eza yekolo Yesu. Parce que yende ami vandisi kati na ye Petelo, nde sikoyo akosala nini alobi nini? Alobi na Pierre te. Que Pierre yondo kotonga l'église là. Non non, alobi sur ce roc na libanga wana ngai Yesu na kotonga Ecclesia na ngai. Donc ce n'est pas ye Petelo mtakotonga, mais Yesu akotonga lingomba na ye na libanga wana. Donc il faut ça yande, donc ça dit que ako utiliser ye pour que atonga lingomba na ye. Donc en réalité c'est kolo Yesu nde ayende mutu atonga kalingomba. Akotonga yango na ndenge nini na nzela ya mateya na ye azali kopesa po ete mateya yango nde etonga kakati ya moto. Yango nde ezali lampe balobaka ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Liloba na yo ezali muinda ya makolo na ngado zo lakso lolenge nini yo kotambola na mokili yo na se. Donc ayeko bakisa kolo Yesu alobi tango alobi boya alobi je donnerai les clés des royaumes des cieux, c'est que tu lieras sur la terre toutes ces bénédictions là. Et où ta qui suite ya ye kozwaye révélation wana. Bande konanga basakana kana révélation te. Vaut mieux ozala na révélation te ko ozala na yango. Parce que révélation soko sozui yango, c'est fini. Balobi ce qui est caché appartient à Dieu. Oh non surtout toye bakate na ba vie na biso eza tozo éviter batami nzambe abombi na ministère na ye. Mais ce qui est révélé appartient aux hommes. Et ça sous nzamba za sukuna te. Et c'est bimi. Ce que tant me bimi appartient aux hommes, qu'est-ce que vous en faites de cette révélation? Yango biye azoki ba bénédiction suite ya biloko wana. Ba pesi ye fongola oyo ko kanga e kangami oyo ko fongola e fungwami. Et balobi na ye, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était et qu'il était le Christ. Donc est-ce que vous comprenez? Comment il y a Christ na ndenge ya Bible wa ezalaki kombo moko te oyo yaki appellation ya communauté bazoloba. C'était pas une appellation on est un nom populaire ou batus baso benga. Te révélation ya mo wana ya Christ. Et bimaki par révélation na wikro kolo Yesu na ba disciple na ye pe alobi na bango boyi. Alobi bombe a recommandé na bango ba lobela mutu mususu te oyo ya azali. Mais bandeko, plus tard, c'est ça qui est, et ça là qui est, comme ya Christ tamboli, oh, koro que Jésus que tout consort, et tamboli Christ tamboli. Alors, na kati na révélation to soko ba to kosa makimingi, beso to yebisa ki bilo ete, kolo Yesu na kozwaye batem, molimo ekitaki likolo na ye, molimo wana nde yango utilizaki ye. Yango na ndesalaki kati na ye babi kamwa babiloko ebelebele asalaki yango ye mokote asalaki yango de connivence na molimo ya tata na ye. Sikoyo kombo oyo abimisaki wana yango nde bato bayaki ko exploiter yango nde plus parce que ba comprendre que nde kombo wana nde yango nde zo sala makambo nde yango kombo wana etikali ko koma siko populaire parce que apekisi bango abi muto ayeba te etikali ki secret na bango mais finalement fin de fin yekobima. Donc c'est-à-dire peut-être que dans le début, batu ba yebi kaka kolo Yesu, ba ko benga kaka Yesu mwana na Dawidi, Yesu mwana na Joseph, Yesu bazo benga bongo me na kundelupe ba oyo bazalaki kolanda ye, bango ba yebi ke no yende ye wana. La doctrine de la réincarnation, parfois ndé batu baloba réincarnation. Donc bandeko message ya to kosamaki mingi oyo
Ngana ye ko beta sete nango parce que salinga imawa pasi. Nazo mona batu. C'est comme si la révélation ana toyebi angote. Pendant que je m'échangeais na professeur wana, ndena yebisi nga na lobi mais soki les grands prophètes, eza bao bakomaki mingi. Et les petits bao ya mke o bakomaki mke. Alors, tokoloba nini na personnage oyo pe na Bible ba dépendre wana ya Moïse, eza ndenge nini kasi pour Moïse balobi paraît que komaki ka 5 livres les Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà, 5 livres. Donc, il n'y a pas comment il y a 5. Donc, Moïse, c'est quoi le professeur? Donc, tu peux placer un petit prophète alors. Professeur, il y a comprendre un personnage à Moïse, ndenge bata na Bible, il y a une loi et tout. Il y a un professeur. Non, Moïse a un petit prophète. C'est un grand. Il est venu avec la loi. Alors, pourquoi vous placez un ndenge? Oh non, mais bon. Au moins, quelque part, voilà les rêves. N'est-ce que tu vas na yiwa. Et pour na Lucas sous na secouer mouké sous na lobby. Ah, bon, au moins Moïse a écrit 5 livres. Bon. Et Jean-Baptiste alors. Jean-Baptiste. Parce que yo écoute à comment il logoté, na même Koloyesu. À comment il logoté. Jean-Baptiste a comment rien. Bon, yesika wa papa totie wapi. Toko sabaki mingi. Bande ko babolingo, babiloko tozui na bakour na ba enseignement, bibilike bani tout consort. Eza biloko moko lelo tokomi koloba ete tolingi mpenza tomona Nzambe na biso na bosolo nyonso tu mpenza ndenge makambo yango ezaleli ole ya kombriye bato. Donc professeur ye moko akataka lobi tokosolola après oyo eza na ndenge cours fali ma sœur. Donc c'est comme ça na moment wana tango ye akati pona kitosolola après nde na yoki mongongo kolobela ngai ke bokosamaki mingi. Bokosamaki mingi. Phrase wana kaka tango kana yoki yango natala professeur soki ye pa yoki bayoka kite ngamoko kaka ngame mongongo yo le natali relation na bibo bayoki te ka ngamoko tozui positif to fandi tinga na bite ngai malobo ya tokosamaki mingi oyo esalanga ezosalanga bien tisko tokosamaki nde mokolango ba esaki ngape d'ailleurs kutu kalate kozala visiter okosala makameza suyote c'est fini pour toi maintenant. Donc makambo on a baki na kozala visiter ngamoko na miyeba kite je ne m'attendais pas que na kokoma côté à tata Kimbangu. Je ne m'attendais pas. Nayebi nazana témoignage na ngana tata Kimbangu na koma nazana ba visitation na ngana Zwati na ba 2012 na nayebi yango efandaka na luka kaka na sosola bango kaka na sosola mais ba kolobela nga bongo nga kutu idée ya tata Kimbangu ezate na makambo lelonga feza na koma koloba idée wana ezalaki te. Na benga kutu pasteur moko na Belgique na bi pasteur prier pour moi pour babi na kozala visiter la makam na osala eza sungate ngai na lingi eza ngate ndenge feza ngai parce que soki ezali ngai nazo se contrôler mais so eza ngate molimo ngo ezala ya Nzambe soki eza Nzambe te ekende mosika parce que on a kutesenga bi masé eza na confiance en relation na Nzambe na yo yo moko yebi ndenge otambola na vie na yo donc prier continue à prier ton Dieu. Soki oyoka ki pena voix wana c'est que Nzambe na yo mutalobeli yo averti yo que il y aura un changement et zo na vie na yo. Nous on va constater simplement, nous allons prier pour toi. Bande konanga même na ye mutu angwa oyo na solola kana ye pasteur wana nanga moko tangu na yaki kozala visiter lisusu pona kotalisa ngai ke makambo ya kokosama voici les problèmes oyo ezali na kati ya likambo ya kokosama oyo. Na Ancien Testament banyati kuna te bakena nga na Nouveau Testament de. Na Nouveau Testament de ba eko sanga balobi en réalité omoni histoire oyo ba beti na Nouveau Testament wana. Yango wana c'est l'histoire que ba égyptologue ba betaka ya Isis na Osiris. Mot pour mot na kolongola te na ko bakisa te. Pona père na bato bazo banga ba kombo wana ngai ezalaki ndenge wana. Ba panina nuna likambo wana parce que ba yebi ke na likambo wana na koluka na sos na ke no luka na sala enquête na luka ni muto yo kombo likambo nini bande ko Nzambe azali malamu mingi tokosamaki mingi eza profond bande ko na ngai
kokosama oyo biso to kosamaki na ba missionnaire tango ba ye na Afrique eza motu eza profond. Parfois même Bible to zo kotanga ngo bokomona ke makambo mususu eza mutu na se makolo likolo lelo totali lelo neti na kamba papa simo ki mo kyangani kamba lobi ke pasi ya Esau esili alors que na ba Bible na ba enseignement ya banani ba pasteur tout ba lobi nini Esau ezalaka ne edo eza mindele et Jacob eza ne biso ba indo biso jaba Jacobé ne biso alors que ce qui est la prophétie biblique liée autour de Esau et donc na Jacob et tout comme ça. Jacob a bien positionné. Tandis que Esau, yeba le ba la kaki ke yo sali moninga mabe ba ko boma ba ko neutraliser ba ko sala. Donc bozo mona makambo ya ko balusa mutu na sema kolo likolo. Parce que siko eye ko bima siko que finalement Esau ne biso ba indo et que Jacob ne za bango. Face à mutu mwindu esili. Mais n'a pas ça mutumu ne sili mais n'a pas soina Nzambe a frappé qui biso a frappé qui peut baindo après le j'ai été irrité selon Zacharie chapitre 1er j'ai été irrité contre vos pères mais si koyo na revenir ya ko Lucas koyo ko sala bino bolam bazo parler na banai so que pe bibo tala siko na kata histoire ngo ba indo bande ko lambi ba ko kende na ba imba ko teka bango na ba bateau ba ko kende na exil ba ko zala kuna ba bengi bango les captifs et les dispersés de l'Éternel, deux catégories à bateau parce que mingi ba ko tanga ngo les dispersés de l'Éternel, les adorateurs, les dispersés et les captifs, deux catégories ba captifs ba kenagi ba umbu les dispersés de l'Éternel, donc Nzambe mutu apanza ki bango. Tandis que les captifs, c'était pas Dieu qui les a envoyés en captivité, mais Ali Batu envoyait les vides spirituels. Yamabe wana ba profiter, ba teki. Et ça na Bible. Au moment na Sophonie, na place moko bazolo bakeno, bo kamati jeune fille, bo vendre ye, bo estimer na valeur te. Ezali wana bo komona ke c'était pas vraiment dans la volonté de Dieu, mais c'était l'exagération na banguna. Tant ba moni vide wana balobi voilà biso siko tozo ko sasa bango parce que muto ya batela bango accueilli. Je pense que c'est pas Sophonie, c'est Joël. Joël nde mutu et chapitre 3 mukona tanga kango penza na lobi on ne peut plus vrai. Joël na livre à Joël bandeko boko mona penza makambo yaki wana vraiment boko kamwa parce que Joël a détaillé comment makambo oyo esalemelaki bana na Israël ya Bible. Joël na Joël chapitre 3 wana penza lobi yango bien les captifs ba oyo ba kendaka na bombu ba kozongela biso na Congo kuna. La promesse toko samaki mingi batu balingi ba négliger yango. Voilà, tomo na Joël chapitre 3 car voici en ce jour, en ce temps, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Joël chapitre 3. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées, balkanisation. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour de vin et ils ont bu. Que me voulez-vous tirer, Sidon et vous tous, disciples des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos filles et vos fils aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Bande korangai, ceux qui botali parti à passage oyo, boko mona été, Nzambe azako parler sur
la position ba captive que ezaki volonté na ye penzate batu ba exagérer ki ba kumbi batu na ye peuple na ye ba memi bango mosika ndenge tozali koyeba ba indo ba kendaki dans les Antilles, dans les îles, dans les Caraïbes, na Amérique kuna bango nyonso tout ndenge ba kendaka, mais la plus grande majorité bandeko soki boyeba ba yango te bazwaki liboso na royaume Congo, mingi la plupart des familles nobles ne bazalaki kozwa bango mingi na saki binoti. Tout a commencé beaucoup quand dans le Congo parce que tango kaka roi Nzinga Nkuvu a kwei 15e siècle mbalamoko na 1500 wana kaka wana 1505 roi Nzinga Nkuvu a tiki biso et roi wana était un roi il est à la dimension ya ba roi David ça na ba dimension quoi ba David na saki bino Salomon, donc parce que c'était un grand personnage à son époque ba nation beleza qui puissante lokola royaume Congo te parce que batu ba yaka ba viaki yango ba lobi développement moko ezalaki wana ba ndako ba balabala bordé décoré. Oh mais quelle construction, de belles constructions. Tout ça na ba vidéo to so ka ba mbele ba sengi pardon ba lobi botonga ka ba ndako bozaki na ba bloc tout to détruisaka. Ce que toi ba détruire les bino bozana souvenir na ngo souté. To yebite soki ba verser ba tiela ka bino bobosa ni cerveau. Et le bata tata diangenda ke bozala ka mikuwa. Bozalaki mikuwa donc bozalaki mikuwa. Oyo ndenge na Ezekiel nzekele. Abalobela kaye kuna na nani? Azalaki na libanda ndenge biso tozala na libanda boye. Nzambe molimo ne ye ko visiter bino lokola banzekele Ezekiel. Balobi ke bozalaki mikuwa. C'est comme lelo tozo kende vers la lumière parce que la fin d'un cycle pour que mokili ezonga na nzela eyebana peuple o ya nzambe yango balobaki banani yango nde banganga nzambe yango to banani nde sika pena to komona nzambe yango parce que lelo bande ko ba bolingo to ke pa to zonga pa mokili comme sens dessus on sait pas où est Dieu, on sait pas Jésus yango ko ndengeni. Il y a encore quelque chose to utai kotanga article moko na anglais na article wana na anglais to kuna comment la banani Vatican basango mokonzi basali réunion na bango congrégation ba délibérer likambo moko balobi sur le fameux retour de Jésus et balobi kuna que bon en réalité le retour bon on ne sait pas vraiment ce qu'il avait réellement voulu dire parce que il avait aussi l'habitude de boire le vin parce que bon c'est lui qui avait l'habitude de transformer le vin l'eau en vin, donc vous voyez alinga ki vin mingi bon peut-être kamela ki mwa mke et alors le baki kamo wandengwana donc en fait c'est quoi et là on a ngana fungola batu sur le blasphème mingi baye barate que moi blasphème pour ça la impact il faut nzamba ta nzoto parce que ce qui nzambe aza esprit au mona kaite kaka imaginaire Dieu est esprit kolo yeso akenda c'est quoi azana bomoi bozolo ba tous comme ça la fin des temps balbaki que sera marquée par les blasphèmes, des blasphémateurs qui vont commencer à blasphémer. Pourquoi? Parce que dans la fin des temps que Nzambe a permettra que aya ko se manifester a kitanase dans la fin des temps ala tanchoto afin na katina bato et voilà les gens vont blasphémer bako fingi baso finga mais ozo finga mutu ozo finga mutu ozo finga Nzambe na yo pour ala tinchoto. C'est là les blasphèmes ont sens. Parce que au blasphème molimo mo mo na été au fingi molimo mo sant au fingi molimo et c'est là qui parce que molimo mo sant ko la tande nzoto c'est quoi tant ba ko se prononcer te bo boni ko finga ye c'est là les bébés parce que les blasphèmes c'est quoi? C'est les injures contre une autorité, injure ko finga des blasphémateurs tango pena yango tango pena yango. Il fallait que molimo Nzambe alata nzoto kolata lati nzoto sikoyo ba injure ba makambo surtout pour epesa mela bato na jugement. Il faut moins incident moko salema na mokili réel. C'était pas des choses imaginaires, c'est des choses vécues. Kolo Yesu soki aya kite na mokili oyo liloba eko sesika wapi po esamisa bato ngana ebisaka bato ki na la parole est une personne.
Le fait de dire que la parole de Dieu c'est la Bible, c'est aberrant. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible c'est d'abord par définition ta Bible, il y a les livres. Donc les livres ne peuvent pas être la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est une personne. Le Saint-Esprit aussi était une personne. Ce qui m'a bien que même le Saint-Esprit parlait. Oh, l'Esprit dit expressément. Donc, mon livre est bien expressément. Dans le temps de la fin, mon livre est là. Mais mon livre. Oui, mon livre. Parce que toi, on a mon livre. Mon livre, on sent que c'est là. Ecclésia. Ecclésia, moi. Ils ont le Ecclésia. Oh, c'est une vraie église. Bande konanga yina ko sabino te. Toko samaki mingi oyo. Ezali message profond. Kolo Yesu. Namakamuna ya salaki. Namakamuna ya lobaki. C'est la manifestation de Dieu. Prenant corps pour vivre parmi les hommes. Enfin qu'il leur serve de témoignage. Que na yaki, na tatolaki, bo fingaki ngai, bo ndimaki ngai te. Ezali yemoko mukolo mususu na Matthieu, je crois Matthieu chapitre 13. Tango ya azali kokende na Yerusalem. A koti Bible le biete kolo Yesu alelaki. Atalisi mai na misu. Parce que amoni ville oyo ndenge nini eza ko betama. Parce que azaki ville moko impoli. Ba makambo tu ya Nzambe yaka wana banaliza kango. Eza na wa sujet ya koseka, kotiola biloko moko ndenge wana. C'est un peu ça. Alors, donc, Kolo Yesu, ayaki alobi na bango alobi, Yerusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici maintenant votre maison, vous serez laissés déserte. Yerusalem, Yerusalem. Wana. C'est-à-dire que qui tue quoi? Les prophètes. Et qui lapide quoi? Ceux qui te sont envoyés. Donc, bao yo ba tindi bango ponabino. Bazala ki kozala batu balati nzoto. Tout ce qu'il y avait les messages na bango. Makamuna bango bazosa. Ba injure, ba murmure, ba ce qui va ndengeni, ba rejet, ba tout va vous servir de jugement. Et même ngai yemo ko Nzambe alobi combien de fois na linga na sangisa bino lokola soso asangisa kabana na ye. Bozala bomoko lisanga. Mais bolinga kana bino te. Parfois aussi les gens baebaka te pourquoi tina lisanga. Nous tous avons sangana rassemblement. Mais tu es bagaté lisanga wezaka pourquoi? Tu es bagaté. Vous vous rassemblez pourquoi? Sans aucun objectif. Rassemblement ndenge ba biso ba benga kango nini kintwadi. C'est pour que on vous garde dans une communauté. Oyo bokolia bilei ya molimo elongo. Nzambe na plan na yebiso tango tozali kozala na ba réveil tango tozozwa ba message yake bato a réveil nanu d'abord po bango bazaki lokola bato oyo bazoko boya idolatrie ba boyi bikeko ba boyi makambo ya toko luka pene longa Nzambe asolo penda oyo akela likolo na se oya tina biso kolo Yesu azala mwindu azala mundele etali biso te mais l'essentiel ki akufa ki pona biso ayaki ko lakisa biso modèle ya ko suivre ya ko tambola to ko tambola na ko banga apexi biso ba boye bo to ko tosa yango. C'est ça les réveils. Les églises, entre guillemets, des réveils. Alors, c'est quoi? Nabato ndenge wana, biso to uti na kati kuna, mais tozo tolaki ko Nzambe, mutai donc aza esprit aza quelque part. Kolo Yesu mwindu to pembe problème ezate. L'essentiel kaka yaki asaki musala na ya. Ou côté ni na Bethléem Judée, ndenge to répéta ka na Bible ndenge. Et si liloba ne yango nde batiaka na mesa mingi parole po balobi nini c'est la parole de Dieu qui va juger. Ba Bible lobi ke na makomi ke quoi toute chose passera mais quoi ma parole liloba na ngai ekoleka te.
alors yango nde eloko wana oyo bato bahonoraka mingi na réveil moma ya liloba bato bafandaka po bayoka nzamba kopesa biso ko lelo message anile. Et puis le message de réveil ça va message oyo que non normalement ça ki ke muto akoteya il faut abondela nzambe na koloba nini na bana na yo tangu bakoya to sangana yo yebi mitema na bango biso to yebi bilongi mais to yebi mitema te mais ndenge bakoyaka wana nini to kopesa bango oyo nyonso nzambe akopesa na ye ezala ça à comprendre le sens na ngote akoyaka ka pied ndengwa et mini de rien message wana pied ezala msu na mutu moko kaka to mibali nzamba lobeli ye misusu bakozala wana bazana impression comme si bosiko to matin ngo kutateki ngai na sepeli na ngote ngai toucher ngate mais ye toucher yote parce que toucher yote parce que zaki pe ya yote yango pe toucher yote mais ana moko toucher ye mais olobate mais si toi heureux au moins okeneki ko adorer nzambe na yo na bayi baso partager foi moko na yo bandeko tokosama kimingi ba masanga nyoso tu wana biso tokangamelaki eza nango kaka tozo sangana tota ko sala ko garder la foi et tout consort alors que na message wana tokosama kitango ba expliquer ngai que en réalité histoire oyo eza na Nouveau Testament wana ya Jésus Marie tout consort yango ba égyptologue bazolo ba ya Maria Isis na Osiris so Isis na Osiris ola banani pour miso ba bakake ina ba kombote tango kokota na kati ya dossier wana okoyoka kuna ke Isis yango yo wana babenga ki Mary yo wana babenga ki Marie oh bakombo ebele Isis Miriam aimée de Dieu qui veut dire nzamba linga ki mingi donc Mariam so ba terme bazo changer kaka Osiris ezaki nde kombo na ye pete e wai lokola lelo kimpa vinta lelo bato lelo bakasaka ke kimpa vinta na kombo na ye kimpa vinta ezaka kombo na ye te kimpa vinta ezaki koma oyo ye mwana mwasi wana abundaka ruse de guerre donc comment que le surnom ya makambo asalaka ne ba pambeli surnom wana kimpa vinta ruse de guerre mais son vrai nom il ne s'appelait pas Kimpa Vinta, c'était Nona Kenge. Mais c'est Nona Kenge, ça exact ce qu'on a masouté. Nene moko na oziri wana parce que nzambe tanga zo peso message, azo pesa pas yebika peso ndambo atiki ndambo. Mais ce que il faut là ça intérêt, il y a intérêt à message wana. Ça dit si réellement tu tiens à cette révélation, continue de chercher parce que nzamba yebika feza na kopé bona yebika ko luka sosura. Mais ngana bi kombo na sina yoka na pamela ka mo izongi su ndengeni oh donc ko kosa mangonde to kosa maki de histoire ya mo ya nini yango ezande ya suki ba kombo wana suki ndengeni nde na ke ko zwa ba document na bandi ko luka na zui na somba même na livre na tangi livre yango pe na yoko mona ngona zana ngona livre ndambu ya Cheikh Anta Diop et Nation Nègre Culture kombo wana pesa su na kati kuna. Donc azali 26e dynastie ya famille royale de famille ba pharaon bande ko babolingo tozo ko pusa na malembe ya likambo yo to kosamaki mingi yo tangwa bani ko fungola ngai déjà balinga ba binisa ngai na kata ba biloko wana tuto ba fable wana nyoso poto zwa to bana soko soso ko makambo ngo eza ndenge nini Osiris n'était pas kombo na ye Osiris elakisi na muto aza mayele. Tant que tu as la recherche, ne batata banani badiangela balobaka, faites des recherches. Pendant que tu fais une recherche et des recherches, découvrir ta liboso, ne sois pas paniqué. Il faut étudier. Il faut aller à la mesure à monter à son lieu biloko penda solide, nourriture solide. Ya te kamo ko te kala nga kombo yote. Ya te kala olinga ngote salioni. E bimela kana butu. E lokaki yo. Mais moto moinda yebite ke sikasi makambo ya kokosa na yango yote. Makambo na yo bazui ba balusi satana komi nzamba komi satana ndingi ka bakomisa ki batata kimbangu batata diangenda ba magicien ba nutu koso mais ba tu mususu oyo magi bo mona ba mabena bango nde baza bien bango nde bo nous pouvons pardonner même mabena bango moto moindo yo za susu na place okimela su yo okimela su wapi yango wana pe banzambe akomotisa batuka ba mama fezo yo nanga moko makamula koma koloba na yeba katena zwa kango ina zwa ngo presse mokote penga moko le na milanda ngamo na bi
Mama kamono lo bonga o ngate. Na poko na mitala kadi na otala na batu na bime. O mona ngamo pe na zo miseka ngabi kaka ngam na lobian. C'est parce que je ne sais pas un esprit to ke saisir ngai makamzo na yaka na ngona na yeba ka te utaka wapi. Menzambe wana a confirma kama makambo na ye. Tango ba batu ba sa o moni likambo lo baki wana. Tala likambo ngana bi oh gloire à Dieu. Il suffit d'être simplement obéissant, moli mon nzambe koyoka ye kozala sensible na ye pona saisir loko ya lingi aloba. Ya nzamba utiliser nga su gabi ke beta sete na likamato kosa mangi mingi parce que il semble que balingi ba minimiser ango. Toko sa mangi mingi Osiris veut dire ancêtre justifié. Donc eza kombo na été le roi Kimpa Vinta. Po isa na batu suku balaba Kimpa Vinta wana azala ki mandona azala ki mantoboye haona tabilamba ngola ya rouge nganga marinda kakatatate itatate bazoluba bazoluba. Et pourtant moi la mosa batasaki mabeta ye pona ko sauver royaume na ye moko na bango babebisaki ango aya lobi makamuta bato to baza batute bato ba yeli biso de ruse yango yele accompagne ruse wana konti siko na bango guerre ina na ruse na bango tozana bango bayeli tabi ndenge to okeni na bango et du coup combat wana ndi babenga ngo ruse de guerre du coup Kimpa Vinta parce que Vinta guerre Kimpa ruse mais comment na été Osiris pesa ki kombo na été ezaki parce que akufaka azekwaka 3e jour yango babenga ki Osiris c'est-à-dire akufi aseku c'est-à-dire ancêtre justifié yango babambi kombo wana mais azalaki na kombo na ye. Alors tango sikonga na tali makambo wana na lobi oh na ba recherche na ngai nzoka ndi bazombe manga malembe et pas tata Kimbangu na ba recherche na ngai na lobi bon sikoyo ye balobi kazalaki 26e dynastie ya famille royale, c'est-à-dire pharaonique. Ba pharaon roi ba Égypte balobi 26e dynastie. Bah, ça veut dire que bah, pharaon dès le premier, le deux, comme à la 26e. Et quand est-ce qu'il y a Yaki Balubi, Yaki na époque Oyo, il y avait bah, guerre de civilisation. Bah, nation comment on s'est levé contre les autres nations, bah, guerre, bah, bitumba, bah, ni tout consort. Et yenda yé connaît ce qu'on époque wana, combo na yé zalaki yango wana te, azaki na combo moko penza bien défini. Et combo na yé na mwasi azalaki na yé. Moi si on peut parler bien dire ça demi serre na ye sur serre na ye mais en même temps moi si na ye en même temps alors yene roi wana ayaki ko mema ba makambo mateya babiloko oyo bayaki pona ko pesa na bato humanisme ubuntu soki ubuntu ba amour ba ni tout na tani ngo na livre wana ndenge ba égyptologue ba détailler ngo na livre ya Cheikh Anta Diop ba enseignement na ye sur l'agriculture comment bilanga boko bongisa a peu près quand ndenge na salaki nani nsaku ne vunda oyo natala ki pe makambu na ye la même chose parce que na ye ko koma kuna na royaume Congo na ndenge nini parce que nazali na révélation ya royaume Congo ba yebisa nga déjà que non Israël na bozotanga na ya mwana ndenge royaume Congo oya Bible oya sikote mais oya kala ya wana ya Bible c'est ça le royaume Congo. Et tant que na toi esprit nza kupa nzenga siko lokola nazaki na moi révélation ana alors tant balobi bongo toyo kotala na livre ya banani pe balobi ke égyptologue ba pharaon 26e pharaon ne yewana ayaka na ba enseignement moko ya bien pona kopesa équilibre na société humaine lorsque ba guerre ya civilisation ezalaki a parvenu kotia kimia mwasi na ye Ici wana bazobenga Miriam Mari. Moi c'est ngo yende mutu pa azalaki siko mutu pena azali ko pesa pena ba enseignement penza ebele mingi. Opoke mobali soka déplacer moi c'est azoko pia ba enseignement. Donc siko makambo ngo ya bango wana tu wana balobi na makambo ya kufa na yetango ya kufaki kuna keina bawa mais izalaki Satan guerre contre puissance ya mabe wana baki ko bundisa ye. Nde asamba kikuna alongi kolonga longi aye kozonga na mokili na sima nango amataki ascension pona ko sala sko nini désormais banoko yamba
ba juste nyonso oyo tu bakokufaka na nzela ya baenseignement oyo bango bazwaki bamateya oyo bango bazwaki na mwasi na ye bango bamokende sikoyo na tribunal na ye yango sikoyo baegyptologue bazokofunda bachristianize balobi ke sikoyo ntango bino bozokoloba ete tribunal de Christ il n'y a pas de nouveau c'est le tribunal d'Osiris parce que yango wana batutu bajuste le bazokufa bakendaka nde kokutana na Osiris wana ye mutu ayambaka bajuste ntango na ntango wana lobi donc sikoyo roi pharaon wana premier roi nde nani Narmer bango batie Narmer entre guillemets batie mwene nini Kongo. C'est là où on a document on a lobby. Ce qui premier roi Narmer yewana nimi Kongo la Luke. Donc on a fait de parler de royaume Congo. Bingo. Ndena lobby aha. Yango ba bisa kinga keza makambo royaume Congo. Donc tout est allé boussole. Numéro de boussole. Parce que le premier va donner la place au deuxième, au troisième, au quatrième, jusqu'à 26e, d'époque ya wana yakawana. Donc, isa nango makamatata kimbao. Ndenge nini ngana iko koma siko na makamatata kimbao. C'est là où siko tangu balobi ke suite ya kufa na ye, lycée kwa na ye, koneto la mana ye ascension. Nde esala kete asamba kuna alonga ki procès contre Satan oyo bayaki kobundisa ye nde na nsima na yango azwi sikoyo atikali kuna mpona koyambaka bajuste tu bakobanda bakoyaka nde mpa na ye alors balobi yango bainitiaki oyo babengaka yango livre des morts égyptien. Le mot a changé mais normalement c'était livre de vie Nzila Congo, de vie. Parce que to comme ko benda et pas ya égyptologue biloko na bango, to ye ko memango na royaume Congo. Oye ko memango pa peuple Congo. Pour biso to vivaki yango na koma, mais na lobi ils sont en train de parler non pas de Osiris mais ils sont en train de parler de Kimbao. Pourquoi? Parce que tango ngana tangi ko livre wana des morts égyptiens oyo balabi ke ba inauguraki yango, comment mutu soka kufi et que en fait on était dans babena Congo peuple babenga ki bangonde baza ba peuple de Dieu peuple nzambe bangonde bako vivre na bunzambe na bumutu na humanisme tango bango bazotika mokili batiki mokili bako kufa te bakei bako zongaka mais okozonga ndenge nini okozonga pour une mission encore une autre alors ngaile na tanye loko wana na livre de mort wana nesko na zo talango parce que le tout a commencé par cette révélation tokosa manimi na sima nango ba ko fungola ngai keno likambo kokosa mana makambo ba beti na nouveau testament na ozo tanga wana ezalaki yango ba egyptolo ba lubaka yango wana donc na kesko kolanda histoire wana na tali le ba ko paisanga na place ya kufa lycée kwa na ye na oyo tikala ki ye ko initier livre de mort égyptien pour na olaxete comment mutu tango zo vivre na mokili oyo ndenge nini okosala ka vie na yo ko vivre pe ndenge nini tango yo kotika ka mokili oyo yo kokenda kana ba wa makambi yo ko vivre kuna yango okokende na tribunal wana bango babengi yango na ba égyptologue Osiris na Bible ba yebisi bango ba vous dans la Bible vous avez dit tribunal de Christ. Or ce n'est pas Christ, ba corrigeant même ba christianisé na komba Christ wana oyo totangi na Matthieu 16 wana. Ba lobi ezalaki Christ oh Christos, oh ba grec ba lobi Christos. Mais écoutez, d'abord ba yebisi bango que cette histoire s'est passée en Afrique, en Égypte. Comment vous pouvez mettre tous les noms na ba miloko na bino? Po boyeba kite ba isko ba yebisi bango ngana zotanga sko bango kaka boy pour analyser un peu toutes ces histoires là na ba recherche na ngai. Nena Nathalie na lobi ba corriger Christ, ba lobi te ezalaki Christ Christos veut dire ouin, mais c'est pas possible. Il était déjà ouin dès le ventre de sa mère. On ne peut pas encore dire. Et puis en plus, c'était un nom qui n'était pas une idée. C'était par révélation de Baïko comprendre. C'est alors que Balobi que Christos, en fait, c'était le titre. Il y a Oyomuto Asalaki Nango, Obabendi na égyptologue Ker Secheta, d'ango abréviation nango Zalaki KRST. Abréviation qui bon, parce que grec là, KRST, Babesi Christos.
Bango babite ezalaki KRST, KRST elabi ebi Christos T. KRST ezali abréviation ya Ker Secheta, qui veut dire gardien de mystère. Moto yo azali na ba secret ma bombami. C'est alors que on a le voilà, ma bombami Kimbam. Un autre nom de celui qui dévoile des choses cachées, c'est on l'appelle Kimbam. Voilà pourquoi il y a toujours les balbaka il en restera toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que le nom de Kimbangu, c'est le nom qui a été donc vous savez, brutalement, sévèrement menacé pour que Eyebanati. Or, c'était un nom qui existe de par nature nango, c'est-à-dire le révélateur des choses cachées. Et tant que les égyptologues bazo sasa, ba christianiser na biloko ba bibino bo changer kuna botie bilo ba notre ba comme la bino alors que les égyptologues ezaki boye biso suko ba auto za révéler na molimo tata kimbango. Tant que tozo tanga bango, ne tuko ye azo fungola biso que voilà makambo yango. Yo utaki na koma, ne sika makambo na ngai e bimi siko yangwana. Tant na tangi livre de morts égyptiens, oh ezoko loba ete depuis Matéa wana yaki nango 26e dynastie ya famille égyptienne royale wana ba pharaon. Ne ba initié tribunal wana désormais motunyo se pense que ya kufa ki a sambi a longi justifié à comme ce moi na liboso le plus l'aîné de tous les frères. Donc désormais nous so baroya ne ba kuma na Bible wana tous iront dans le tribunal de Christ, hein, donc les justes iront là-bas. Si tu n'es pas juste tu peux pas aller là-bas. So on a kufa ki na ke place moko boya voilà mais on comme place wana te. So on a juste comme place wana. On les quatre tribunal wana ya ba juste pour comparaître selon le bien ou le mal que tu avais fait état dans ton corps. Voilà le peuple élu de Dieu. Voilà le peuple Congo. Pour na koloba ete amen na yo peuple Congo, ADN na yo peuple Congo. Ozali peuple oyo na kati ADN na yo spirituel. Yo ozalaki mutu oyo oko vivre éternellement. Mais tango yo ozo ya na mokili ozo ko vivre mission na yo ezalaki nini bapesaki na yo. Tango yo kokufa oko zonga na ndako na tata na yo oko samba na tribunal na bandeko. C'est une analyse intelligente et c'est une réflexion. Yo mutu ozo landela yango. Il faut oyeba que biloko zo senga pe intelligence et sagesse. Parce que talande nzambe lokola yebinga ya bike na pesi ye mukeme na yebike ye lokola zana na tiso baso le lokote akokanga melango akolandela ta jour a sosalende a telim ngai siko ezalaki ndenga siko to munga siko yo na zwi yango na lobi bon donc bato livre de mort nesco ba iko ni c'est pour que bato so siko ba kokufaka s'identifier na Matéa, oh ya pesaki, il y a humanisme, il y a amour du prochain, il y a vivre correctement dans la justice, dans la droiture, être bon vers les gens, il faut pas tous des différents préceptes au babeni mat, na égyptologue mais biso lobby Matéa. Matéa, il y a ba différents Matéa wana, il y a ngo sala ete mutu tango azali ko so vivre conformément na biloko wana ba pesaki na be na Congo, tango bango bazokende bakufaka te, bakendaka bazongaka. C'était ça pour la peuple Congo. Alors, ce qu'on et l'autre on est salemaka natangwa kala. Oh ezali oublié dans la mémoire na biso. Tout ça pour rattraper yango na ba souvenir ya ba histoire, ba dénonciation, ba révélation, tout ça ko kanisa. Parce que to kosama kimingi. Alors na cadre ya livre wana de mort égyptien bande ko ba bolingo. O soko za muta mayele kende kota na tinda kabilo na lobi kende na Google. Parce que moi j'ai toujours dit ceci. Mutu oya kota makelele ote aza lo ba vérité te makamela aza lo ba moi so mutu ne ça a subiente d'accord mais nga na zo tinda yo bino ba za ko parler trop oh Jésus Christ de buti kabiso to suna kabilo kwa na et là moi pas que toto nous savoir la vérité maintenant je vais vous démontrer so za muta mayele kende na Google kuna oya zo pesa bilo beta kaka komaka ka livre de mort égyptien kende et comme bisala yo ba détail ndenge nini
makambo nini ezalaka so moto avi akufi akei ndenge na koleka siko zwa de biloko wana luka sikoyo na tokosamaki mingi témoignage ya mama Feza oyo ya koma oyo na beti bino ma raconte avec tata eskaka betango zwa sikoyo yango zwa livre de mort égyptien tanga sikoyo tala témoignage na ngai yo moko siko banda ko boule bandeko la vérité se définit correspondance entre une proposition et la réalité en rapport avec cette proposition. C'est ça la vérité. Oyo yo lobi bato banaliser pe soki eza penda bon. Oya ba misusu ba socha ba makele la tu to ba analyser sans issue. Tango ngana tangi na nini pona ko se documenter ko comprendre autour ya histoire ya Ozire ngona mwasi na ye Marie Zisi tout ça là. Ti tango na yeko kwa na kati ya nini wande na lobi. Nzamba yeko sala mise à jour. Parce que ngana sosoli que moi j'ai vécu ça. Jo ngana kufaki na salaki na hôpital, molimo nange bimi ezotambola mokili ezotambola kaka ndenge balobi wana na livre de mort nini wana. Ezotambola ti après que kokutana na monstre moko ebimaki na désert à Sahara. Ngana mona ke za désert à Sahara parce que c'était vraiment le désert. Ne to mona image du désert à Sahara. Molimo nange koma que c'est comme si molimo nange longwe poto ezokende po luke kende ti na Congo kuna na Kamba kuna c'est sûr. Parce que ngana zo baluka na comme ti na désert. Na désert na kanisi na zo luka mai na libulu na hono nge esobe libulu ezoko bima ninga kasoni mai nge bima pona zo na mela. Na zo tala ngo zo kani e bima si monstre penda bima na désert wana. Et monstre wana yesgo donc aspect na yeka bandeko liloba o ko tozo tango yo ndeko mwasi mobali kolobaka te que maman Feza bunzela non nous sommes entrés toujours dans la parole maman Feza toujours ko toujours parole mais asa ko décortiquer la vérité de cette parole donc c'est ce qui est différent maintenant donc liloba oyo parce que na loba kini soki mutu alinga abevoro to toute arme forgée contre toi et ça est sans effet n'a pas cité ba passage biblique avec foi et n'a somo na pe ba effet tango na mona linga melanga na talila bibinga na lobi na déclarer o sengela ki na ko déclarer d'après des enseignements ndenge to yebelelaki et ça lui peut effet à l'instant là oli ya melanga inga de mutu na neutraliser et la kei eza na livre égyptien livre de mort égyptien makambouane tango na tango na lobi quelle boule systématique oh on peut to kokosa makiko tozoko continuer to keiti to komi na place ya tribunal et c'est dans ce tribunal nde na moni ba noir juge ba noir bazo samisa biso bazo samisa ngai mama bazo samisa kesa ki lié na vie na nga moko personnel ba makambo na vivaki et c'était comme une sorte d'accusation les gens m'accusaient. Hein, c'est comme si il y avait une accusation, baso funda balobi boye o salaki boye o libala na yo ezalaki na problème boye tout ça des choses comme ça na ezoloba na tribunal et ngai pe naza ko pesa ba argument oyo ngai pe na mona que si je dois parler et makambo na no soto ezoloba jusqu'à ce que na longi procès voire même bande konanga yo bazai ko prier pour nanga ya réveil moko azui révélation yebisi bato bina loti mama Feza za na tribunal azoko samba na ndenge moko ya kosakana te et puis molende moko za nango effectivement nga moko pe na yaki ko reconnaître autant na lamuka ki na yoki bango na lobi nzamba lobela ki mwana mwasi oyo bandeko ezala ki ndengwana tangu na longi procès nde balobi normalement yo kotikala wate yo il faut zonga pour ba soigner yo alors que je savais pas que na kufaki na zonga la ki parce que tu vois comme si tu vis normalement. Tu n'as aucune idée ya bakufa, ya banzala, ya rien. Na siko na lobi oh. Siko donc il faut na zonga ba soigner ngai. OK, ba soigner nga nani ba juge yango lokwa bazaki mibale ba signer pour na départ na donc que je retourne. Mais troisième azako ko tia na signature na idée. Alors to tikali na sosel. Vous dites, madame, il faut de la troisième juge, troisième personne. C'est important parce que yeso qui a tcheka ka signé yo makamyo suyi na yo ozomi na yo. OK. Pendant que troisième mona bazo j'avais aucune idée que troisième mona tata ki mangwa.
aucune idée que troisième mwana ezali tata Kimbangu. Parce que tant sikoyo ange messager nanga moko ayelaki nga pembeni yesu azo expliquer nga po naza comprendre makambo te habite ko banga te ndenge za loko azo umela boye to keinga nazo nomesika ya azali soki okutani na ye soki kaka ya pesi accord yo zongi na yo makambo nyonso to esili nango problème ezate parce que bango bati juge mibale basi bati. Donc j'avais déjà la notion de 3 personnes parce qu'il y a 2 qui a signé, il y a 3e. Donc il y a encore un 3e na makambo wana na monde wana. Tokei tangu tokei na nzela na balabala ngona zokende nde na moni tata Kimbangu. Vous savez, dans ma tête, aucune idée. Na yebite ke na kokutana na tata Kimbangu. Soko tata Kimbangu alati liputa. Ndenge bazoka imaginer ali puta wana. Nani papa Kimbangu. Ndenge na reconnaître que vraiment ezaki tikotak. Vraiment j'étais na face à quelqu'un que je connais qui est très important pour ma vie. Donc ndenge na mona ki non. Mais na koma ki gêné ya mutu azotambola na ye onde na komi ko papa. Mazana wana sundenge. Est-ce que ça peut na tata Kimbangu anga ye. Souci wana me bandeko. Mutu azalaki na nga limwe na yebite soki basalaki nga gêna ye pa limwe totala ye soki makambo a comprendre. Tina ndenge na lobi na kokanga papa Kimbangu auti wapi boye. Balabala ngo aloko eza tout droit boye nga ifona ye ba itata Kimbangu soki akufa azala prophète bosko ndenge ni boye. Nga ifona ngo yeba auti wapi. Ndi ngole na kei kokoma na komi passage sili lopango munene bu palais penza ko comme un palais royal, c'était une commission de palais royal, vous allez m'excuser. Commission de palais royal. Excusez voir. Commission de palais royal. Et alors, on a commis place où on a lumière à tongo et peli, éclairage moko à ma casse. C'est ici l'armée du salut. C'est ici l'armée du salut. Et le coup les gars qui m'a cassé, ne tiré attention à la tala la bi. Papa qui m'a oucha. Ne na moni bato vert blanc. Babimi baso tambola balati ba vert blanc. Bazo bazaki na occupation na bango. Oh, na sepe na place ango na bina ko kota na maison mo ezako na bindo na ke ko fouiller na ko visiter ndako wana. Ko kele na ke ko visiter ndako wana. Nde na kenai ko mona papa Simon Kimbangu kiangani oyo asa chef spirituel ya Kamba actuellement maintenant là. Papa Kimbangu kiangani. Nde na kuta kikuna. E yende mutu alobaki ke botika ya akende. Tango alobi botika ya akende. Nde na moni ange na ngao ya bunga kinga ya vitesse lokwa mupepe wuu pa lobi obiki mama mulika ndenga lobi bongo donc yozo uzonga ba makambulo so beba kina nzoto tu eza kozonga uzozonga no bien maloba na yo bato bongo bakana kake yo kufa bata mabe bangaki yo kufa ba biso bakate yo aloba ba bebisa atelo kuna nzoto no tsadi omona kate olobaka te mais na misu na yo bazongisi maloba na yo pe kozonga omona makambo nozo tutu pe nyoso vivre awa mama ko bomba te fo yebisa bato il faut ko yebisa bato bombe loko moko te ndeto kumba mingana mutu wana malembe te to ketina hôpital. Je vois qu'on entre dans un hôpital bande ko babolingo ngai mama feza na kufaka nga mama feza na kufaka parce que na mona ka nefsa ki bino ke na mona ka pena pauvre mwana na ngamo ko na perda ba yebi na perdaka mwana na ngamo ko pauvre Sydney na kutana kana yepe ava ba longola ngai ba kabola ngana yepunga na kende makambo o fala kingana kende ko kutana na mona ba tribunal tina kende mona ba tata Kimbangu. Sikoyo bandeko to komine na hôpital to kotingana ye na hôpital to komiti na couloir ya chambre ti to kota tina chambre ngo ngai na zakolala na hôpital na moni ke yake ngasko na koti na moni batu bafandaki na ye ko mata na mbeto tangu na matina mbeto na lali boye nde na yoki siko baba no ganga feza la muki mama usali mwana koma siko na ligina loba na moni Kimbangu na malobeza petre biu siko na zomo na pe batute mulili mais nazo yeba kina kota kino bandeko donc mutu tanga kufaka molimo na yo séparé na corps na yo enveloppe okay
Soko na nzoto na yo, oko comprendre résurrection na yo parce que nzoto na yo ya molimo ezo ya kokende kokangama na nzoto no ya physique enveloppe tangu na ye na koti na mbeto na zongi boy ndezo kande mukolo ngai na lamukaki yango wana suite akoyoka maloba ya tata Kimbangu kiangani me ngai sikoyo na tangu wana na yebaka yete ke ye wana papa Kimbangu kiangani na yebisaka bino bolanda témoignage wana na yebaka yete c'est suite nde ya video moko ba yela kanga nde na aka komona ye pe na lobi muto azana bomoi wanga kase azana nde basike ngai bandeko toko samaki mingi oyo yango na kina koma na musinga na likambo na ngai tango na silisi ko sosola livre des morts égyptiens non mais c'était le livre de vie yango bozo mona ba égyptologue ba teli biso croix ya Ankh. Oh, Ankh, ça veut dire la vie, la croix de vie, c'est-à-dire croix où ils avaient plus besoin de mort. Mais croix de vie est dessinée moi mutuboy na fo monde ya moi si à la robe. Nga ida na tala kango ba yipsinga ba bikte. Bango ba zilingi ba symbole ba ni tout konso bazo ebate. Que image ya croix wana c'était l'image de la femme. Moi si wana priya kama kasi azala ki bomboy la moi parce que la femme c'est la vie. Moi ça za bomboy. Tu ne la maman mouille. Maman mouya priya katro yango mon na betela bino na bota la vidéo mo ezawana bakomi révélation mystère ya papa Kimbangu maman mouilu zisi bablo mo na beta kana c'est suite ya biloko na tule na découvrir yango donc parce que na moni tout à fait l'histoire et se répéter na papa Kimbangu na maman mouilu bande ko na ngai ba congolais bozali distrait bozo sakana na révélation boyebi révélation te mukolo bokoye ba révélation bokoye ba valeur nango boko changer mon habitude na bino tango mosusu pe ko tina bino bobite to lukano mwana mwasi o to za na besoin fungola biso su bien parce que ça ba makamsu se fungwa makaka lorsque les gens ont manifesté l'intérêt so ba to ba manifester intérêt te to na besoin fungola nyoso te kolo yoso da fungola nyoso te en fungola mukia no bi mukia bominda alors la réaction à battre mais ce que moni que muto azo manifester vraiment désir a luka penda fungwama a fungwami lokola ba Marie ba Marthe et plutôt Marie de kwa Lazare afali bana sama kola kolo Yesu asa ko zwa asa ko recevoir parce que asa disponible et ça na bato ba benga nga mama feza na privé ba ko benga pena to solo pendant 2 heures à 3 heures du temps pona nini batu na nga ba question makambo belo nga na loba mais peut-être na vandi sa na nga pena makambo ngote mais akotuna nga na besoin na ya sosola nazo yede bango ebele tout ça na besoin de mettre la moto le teza musala ozo sala tango ozo loba on ne sait pas malo besoin que nezo ko epa banani na banani donc c'est-à-dire que bandeko to kosama ki mingi ça veut dire quoi on est batu baso ko belela ka Jésus Christ bozo loba tout comme ça makambo nyonso yaki na tata Kimbangu lumière nyonso yaki na ye na fungola ki message moko sur le temple na lobeli batu na lobi temple ya kambe za église te soki batango église bango moko la baso benga ngo église directement na batu tout basa na église basa à l'aise ba ke kuna te ba kusani puisque c'est église biso peto za église boyede bango est-ce que boyede bango to bobungisi bango temple ya kamba eza temple ya tata Nzambe oya lobaki na Zacharie chapitre 8 oya lobaki na Esaïe chapitre 2 oya lobaki na Michée chapitre 4 donc ba révélation wana yango wana Apocalypse 21 oyo Jean monaki na nini ezokita biloko wana nyonso kokisa mina bandeko toko samaki mingi ezalaki te bayisa yo kolo Yesu akoya bomende basango bakomi koseka balobi te e alokola melaka masanga tomoni retour na ye et là vraiment ndeka zako lo baté mais to kama kameka na parole to sakaka liloba mais to zela peut-être ngaka lo baté ke penda kozonga pour la nini ba osa ndegwa pourquoi des blasphèmes comme ça et ils sont censés connaître la vérité sur ekolo Yesu mais basa ko continuer ko mema mokili na kibudiki base la ka sort na bango parce que mon kile ko vivaka lisusu te na lokuta donc ngai makamunga na vivaki na eko découvrir que bonzambe oyo bayaka koteya donc là balobi eza makambo na bino yango nde sengelaki to découvrir to palper ba expérience wana pour que tango siko ba fungoli ngai eloko wana de na lobi na vivaki makambo na c'est là où donc esprit wana ezalaki kolandela nga po elobake
bingo esika siko tonyati yango yo makambo yo mona ki yango na tata Kimbangu pona nini ti lelo lobaka ngo te. Voici ta dernière chance loba. Il faut bimisa makambo yo tu balobaka kutu na yo lobango nyonso ko bomba te loba parce que makambo eza ko ya yo za pe na nyongo na tata Nzambe bandeko. Mais je vous dis nazwaka trouble na ndako na ngai na lobi na souvenir yango loko ekimaka na ngai na bio mais oui tata Kimbangu Nzambe na biso oui aza Nzambe na biso aza sauveur na biso ngai na mona ki Nzambe na ngai sauveur na ngai ye wana kolo Yesu kaka ye ba mystère kolo Yesu ye tata dialungana kolo Yesu tata ye mo Kimbangu c'est la même personne bandeko babolingo nazwaka trouble na ndako na lobi wow tout ça ba memi ngai boyeboye tout ka pona kumanga likama tata Kimbangu yo na moment wana ndesko na lobaki ke tata Nzambe pesa ngai ndenge akolobela parce que na ta wana ngana lobaki bateya yete siko ngana lukeno kolobango et puis na tuni tata wana balebi azali na makambo ya mabe alimwaka soko ngana lobi bakomona ngape muta mabe donc ngai na kolobate mais na ta wana j'étais obligé puisque na comprendre tout le mystère et na lobi wow peuple ozako bunga Nzambe na yo afandi na Congo akiti alati nzoto balobi yango na ba livre belé ba komi yango ba témoignage 3 secrets de Fatima Pape Jean-Paul de na 1980 ya lobi Nzambe na yo die noir Jésus est africain, il est au nord de l'Angola, il n'était pas mais il est na 1980 dans les temps là na nord Angola congolais na ba pasteur na bino na ba konzi na bino révélation na bosala na ngo nini tokosama ki mingo Nicolas Saete Yesu azalaki buindo tango aye na deuxième tour na ye discrètement ba yaki 3 secrets de Fatima balobaki ango biso to ko ina dossier wana ya secret ya 3 secrets de Fatima la vraie version na yango moi si ezalaki la Madone la femme une femme noire Marie Mama Mwilu lelo ni kamboyo ekoma na ngoyo wote ya bakimbangiste mais moi si wana kasi makambo oyo ya yaki kosala na bana oyo azalaki na bango na makapse de nature divine ezala ba nature ya oyo makambo oyo te bitungo babundisa ki bango mama mwili souffrance mama wana na yebite na Congo wana moi sina na souffrance lokwa mama mwili wana toke mami tana nani oyo kunani Kimpa Vinta yeba tumbi ye ko tumba mbala mo pasi na ye ezaka bazikisi ye mais moto mwindu il est temps okoma na niveau ya kotala bato e ba pasi ba mona to landela nanu bato yo na moni mundire makambo e batamiawa po bo sosola bobika olibo lexaka tana bino na Jésus Christ né à Bethléem à Judée viendra nous chercher basango bakomo ko bango moko ke alinga ki pendalo babote pasa ko mela basanga mingi voilà les blasphèmes ya ona saki bino c'est ça là les blasphèmes. Les blasphèmes c'est que Nzambe fala tanjoto aye na mokilio. Vous allez commencer à blasphémer maintenant parce que les blasphèmes ceux qui ont blasphémé contre un esprit que tu ne vois pas on va se sentir en côté. Pourquoi Yesu alobaki que blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable? Parce que tant balobi nazo sala bi kamo na koma Nzambe tata na ngai Kimbangu balobi jamais yo zo sala na Belzébul. Donc bon nous on sait que Nzambe na ngai ya sala kino côté. Parce que ngana se ki binote botanga na on appelle la révélation de son nom. Na décortiquer que finalement les ba égyptologues bazo critiquer ba christianiser que quel se cheta ezali Christos te. Ba yibi angole ba saki abréviation à KRST. Pourquoi? Parce que ba grec ba ngope ba yaki koya ko dominer muke na kata royaume Congo parce que ba ngoba yo suna la kamakambo. Quel se cheta ezali gardien des mystères, ezaki titre, ezalaki te que ce qui est sauveur, mais c'est un titre. Oyo mutazo ko décortiquer des mystères. Mwana na Nzambe nyonso. Parce que balobi petit Christ, tu dois être en mesure de décortiquer les mystères. Mais yango tolobi c'est une appellation déformée ya Kimbangu parce que ba Kimbangu
ou ba kimbangistes seront en mesure d'expliquer des mystères. Ma bombami. Soko yango le bango ba corriger bango na Bible no pe bozela tango ba peuple Congo ba ko telema ba kimbangiste oyo ba ko telema na molimo pe ba ko yasko ko corriger pe bino ke boya ezaki nde bosuka kuna tezande kotoyo po vérité nde yango oyo nde mokili ezoko luka po to bikela. Donc na mukuse bande ko tokosa maki mingi ezali que nous avons eu un sauveur Tata Kimbangu. Tango ngai siko na ye kozwa lumière ya likambo wana na lobi nzambe sunga ngai parce que makambo nga kutu nazo yeba te ndenge na kobandela yango na una bandi kolba makama papa Kimbangu non histoire na ye déjà venez onga na zana nyongo na nzambe nazo yeba ndenge nazo luko occasion o nga na ko bondir pona bombarder na bombarder siko tango siko yo nazo tia bato bazo ko tia ba débat jour pasteur moko ayaka ka koloba nanga ke bon na fanda kaka bona lobi te biloko yo biso to vivre ngo na ba mystère na ba comment na ba nini bato Tata Kimbangu ce n'est pas n'importe qui, c'est mutu aza ko contrôler la vie et la mort, mais il est vivant, il est ressuscité ndenge bosam botam sa ki ba il est vivant, il est ressuscité to mona kete. Mais Tata Kimbangu ba monai Tata Kimbangu ba oyokai Tata Kimbangu ba donc aza penda ka ndenge ba lobaka molimo mo santo ngai nde nazolo ba mikolo nyonso ke ezalaki mauvaise tradition mindele mba de nyango mo santo parce que le monde du Saint-Esprit et il y a vraiment en vigueur beaucoup plus net que la combat Jésus Christ quand on a eu contact avec des missionnaires catholiques ba on ba ina biloko wana mais na tango akala na Rome Congo dia totila ba document tozo tanga bango surtout ba lobaki yango ba lobi ke c'était le nom de Kimbangu ko bazaki ko belela na basi soki mwana kufi ba kotanda maputa basi bazo belela Kimbangu fula mwana lele parce que kombo wana yango wana nde petelo abimisaka ke yoza na molimo ya Kimbangu kombo lele na abimisa ba bibo bolo ba mote yango wana tikala kisiko trace ya koloba ke Kimbangu fula mwana eye ko sila ta ba missionnaire baye kombo ya Kimbangu écrasé Jésus Christ boko nzina likolo boye na boye sikoyo depuis makambo wana bayana ngo talelo tozo kende bango na pe balobi sikoyo ke to anga ka zonga te parce que za makambo na bango te eza ya bino ba peuple congolais ba usakana na bino parce que vérité ça en face na bino bolingi à côté alors bango so bakomi ko lesa bino bileis ba ko lesa bino ba nyei boya kawa boya bokoto lenge na loba boya bokolia ba vérité ya lokuta parce que vérité ça en face boboyi ngana zo yebisa bino peuple congolais et c'est que na muto akendeki na ba wa à vivre expérience wana à expérimenter aya ko fungola bino ke je vous dis comment na Tata Kimbangu ndenge ngana mona kiwana ti ndenge na koti na place wana pepele bango moko bakimbangisa baloba beza premier poste mais premier poste wana soko koti yango soko ozana tambola ki malamu te ezalaka problème sérieux ka porte wana mais ngai donc passoire parce que passoire pourquoi parce que nazalaki nazoko salela ye mais ce qu'on nazo yeba te ke bato yango nde bangoyo mais il faut tokosa makimingi. Alors, na expliquer babiloko tokosa makimingi wana. Les gens qui sont à continuer tokotanga Bible toboite. Mais si ko boye bakake, la plupart des prophéties se sont accomplies sous nos yeux. Temple c'est quitté eza na kamba. Temple ya kamba eza église te. Si ko bino ba boso ba te eza église kimbangiste. Bakimangiste bakena kuna boza distrait. Mukolo wana kasi bakopesa bango mokili bino bosalela bakimbangiste boko ba serviteur na bango na ba servante ba boyi na bango siko na moment wana ndisko oko luko pambo meko simbo sute loba ole kapembe na kimbangiste c'est eloko yo peuple congolais boza distrait basakana kana révélation te tokosa makimingi et puis misi biso na molili wana basenema wana réalité nisko yeko memangai na vision nazaki na mona koma nde yeko memangai na makambo batata Kimbangu na makambo na mona kina kamba kuna na makambo papa est-ce que nalobi
Le problème, c'est que vous devez comprendre. Il y a quelqu'un même qui m'a posé, avant-hier, je crois, j'ai parlé à un pasteur de l'église des réveils, en Hollande. Pasteur wana abengi ngai na WhatsApp. Alobi na ngabi mama feza. Non, le bela no mama gimbangwana. Azo sekana no ti la bona, ti pe na l'air sérieux. Na balis ko expliquer. Ayoki ngai pendant au moins 45 minutes d'explication na ngai ya témoignage na ngai ya comment na ngai tout. Na suka alobi na ngai alobi mama feza. Bon. Na lingi na yeba nanu état spirituel na yo tango kotaka olala basiko koma bi tango swaka ndoto wana. Et tamboli na yo vie chrétienne ya ka pe ande n'est-ce que vraiment ou bien enfin au sala ki naufrage quoi o ina weta ko ko isama ya ngolo taki bandoto wana na corrija ye na lobi papa ezando toté vous voyez voilà les hommes noirs voilà les africains quelqu'un te parle d'une expérience de qui au coma yo lobi ezando to comment ezando comment ça mort clinique na kufaka na stade 4 phase 4, c'est-à-dire, nzoto na yo ba chuba ba sala ba kata kutozo ozakuna te. Je vous ai dit comment na zonga ki na nzoto na ngai. Après ko déclarer à papa c'est moi qui m'a okangani, ngai na zo ko zonga na tata moko tozo kumba manaye, ti ameminga na hôpital. Ti na ndenge to koti do bien c'est comme si un ange protecteur na ngai. Po me mangai ti na zonga to koti na couloir ya hôpital ti na ndenge ya chambre, na ndenge na matina mbetu na ngai, nde mukona ngonga na telemaki. Ce qu'on va dans le biais ndoto, bon, le fait de ramener ça dans ndoto, ça veut dire que au côté incrédulité, mais na isa kinga bi papa ça comment. Na expliquer ba de to pour na relaxa été. Ce qui te reconnaître tata kimbangu te. Bon, na yebité ce que tu oses reconnaître nani. Parce que la révélation appartient aux hommes, hein. Oh, ils ont révélé, c'est fini. Pasteur wana meminga na idée ke boule net ke na bungi abi mama feza vraiment eza ko bungo yanga na biso kinga na bungi tozalia. Siko na côté c'est sikoyo molimo ya kuza sikoyo. Donc na lobi tala siko pasteur siko to solo la bien ko sakana na ngai te. Bande ko boni bisa pourquoi na bande parce que moi muta comme ça kwa nta sakana na yo. Na la bipo yo za mo mbalinga za mwana mwasi. Pour ceux qui n'ont pas mona mobali azo pesa témoignage ngo zo sérieux loka siko ngo mona nga mwasi ozo ninga siko yo lo basiko que ceux qui n'a ndengeni c'est ça ngolo banangai. Donc tout ce temps que je me pour moi expliquer jusqu'au ozo lo bananga ke na bungi bo so nga na bungi yo za na nzela tozalia nga na yo passer kanga data de tozalia yo ko rejoindre ngai so ki nga na bungi na ko rejoindre yo mais je te dis je doute fort que na rejoindre yo parce que j'ai vécu la vérité à tata Kimbangu. Yo koko le belange le côté. To discuter na yeti au point que yemo ko comprendre que non a touché pont il fallait pas na toucher asongi na nzela. Ote bon papa yo poko bondela pona ngai po ngai petango mususu pe na zape biso peut-être que doaka ko kosa mango ndengo solo bawana donc to prier nzambe peut-être ko éclairer nga penza mais vraiment on a vraiment déterminé ce peneza ndengo na ma sœur mais au moni il faut vraiment parce que au à qui Jésus ko ngolo bato de Jésus na ko te ya do ko sala ki na yo muto za ina conviction te visitation ya nzambe te donc malmos ko ngala bi je continue à prêcher. Mais quand c'est là où nous devons savoir quel Jésus tu parles. Parce que tata Kimbangu, tata Kimbangu a dit Jésus, oui, mais lequel? Et ça, au bino bosso le bataille. Non, mais tata Kimbangu te. C'est à nous, Yakoye Bisabango. Révélation ya toko samaki mingi kole kate bande ko babolingo. Oyo nyo soto alinga sala lokola message yango eza le kwa distraction. Ba ye ko fungola biso ba polele. Que kamba yango temple ba lobaka e kokisami mais ce que yo komi tout no lobi bo ndenge ni mikolo Yesu to temple ngwa ye bongo biso to ebate mais boye bate ndenge ni quand il est venu le monde avait bougé bino ndebo sa sous-informé les Africains ne lisent pas ce qu'on bani ko développer la culture de la lecture ba livre o eza ko parler sur makambu na yo bon nga bo découvrir des choses o nga biso to découvrir to comprendre que non mais nous étions sous-informés. Vos dirigeants politiques aussi contribuent dans cette histoire de l'obscurantisme. Tata Kimbangu, Naboye Inaye, le monde a bougé. Bana na ya oye ya bota kimisatuana, na ba période ya ba ver ya guerre, première guerre et deuxième guerre mondiale. Et ça a été dit dans 3 secrets de Fatima.
Tant que tangi ezalaki visitation ya une femme noire a visitaki batu na nini kuna balobi ke tokiti ngai na mwana ngai toyebi biso tu tokiti biso tu banzambe tokiti siko to ye to ça na nord Angola. Et premièrement moko na bino akokufa soki mibali su moko mime bakokufa et puis après si bango ba événements successifs ekoya na mokili ya ba première na deuxième guerre mondiale. Après si manango ayi ko pesa ke na 1960 bon fungola enveloppe wana parce que na 1960 ezala clair et 1960 là c'était l'année où nzoto atataki mbango et bimi après 9 ans na kati na bawa parce que 9 ans chiffre 9 faisait renaissance lokola betaki 9 ans na kunda tango bimi 9 et ni kolakisa renaissance, rupture du passé du présent, le renouveau. Tant nzoto wane bimi 9 ans après okunda baye ndenge ba témoin bazalaka na bamona ki nzoto wane luna kite ba memi nzoto wana ba kei ko déposer yango na nkamba esika wapi manœuvre de Kimaza et salemaka temple zo talikoli zo kokite temple zo talikoli zo kokite so ngana zo ko tuna bino réflexion to kosama ki mingi sko boni bo négliger yango Olibo lukata bolobi me mona moso makamba zo loboyo. To lukata to tuna ye, to lukata to bengisa ye, to lukata to solola na ye, to lukata to landela. Bozo beta kara me na kuzu na privé bozo olandela. Tala. Ezala bilongo so ko comprendre na ka so ko tunie. Ke so ko so batama. Bozo tala ko Nicodème. Docteur la loi formé par des hommes. Nicodème. Amoni ke makamu kolo yesu aso lo balobi oh mais so tala makamu biso to so fini lelo yango yo ba kolo yesu ba vivaka na tana bango yango yo pe ba apôtre Paul bozo be Paul ba vivaka na tana bango yango biso ba feza so to so vivre révélation ezala ke lo mo zo bouleverser cerveau abatu parce que batu ba luka ba comprendre non to tei quand même yesu awa makamu ya so lo ba oui. On a révélé des réalités oyo et les kaka na mboka wana na tawana so biso tout ye poto na réalité oyo et les ki na Congo na tana biso mais bozo négliger ngo oui bobosa na kiango ou bien ba meki ko beta sete nango penzate voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. Peuple congolais tokosama ki mingi ekolekate et likambo oyo na soko yebisa bino ya tata kimbango ezali motuya pona biso sengela ke biso to yeba yango. Alors soki totali nyoso ngana lobi awa na bawo ba parcelle mususu bazako Margot expliquer azoko kombe mango na ndoto mais nzamba zidenga ya lobi continue de persévérer soit concentré na makambo tango ngai siko lokola na sosoli yango nde na bani ko nyata sete nango. Moi j'avais cru que makambo yo ndenge na solo baboy na ifona na ebité tata kenga na bolanga ni mukola kutana kino ya expliquer kinga je pense que ezala ki loko moko motuya oyo ngape na zwaki toko sama ki mingi peuple congolais elingo na kiso ke nzambe yo zoko lukazana yo oh die nzamba pays de die nzamba sana yo batu bakosa biso bayebi yango bayebi. Tout a été dit, tout a été prédit, tout a été déclaré bien avant que makambo ya batu bazwa babilo kona ba bomba tata kimbangu ko ya na iba prophétiser ka ko ya pe ko sila na bino et temple ko vanda temple wana ezani ni donc ya kwa nzambe na biso azongeli biso alati nzoto et bienvenue le temps de blasphème parce que les blasphèmes c'est faut qu'il y ait celui à qui tu injuries prenne le corps. So kazu nzoto te yo ofinga na ndeko siko. Ofinga la l'air mu pepe. Ofingi mu pepe. Hein? Tango Yesu a le Bible tout blasphème contre le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, jamais il vous sera pas pardonné. Ni dans ce siècle-ci, ni dans les siècles à venir. Et ça n'a pas te belé. Ba blasphème mo mo santo. Banda kala uta bokoko. Tele loyo. Yango na basana bokauki ata expliquer ba révélation ndenge ni neko côté wa chobo et bimia wa chobo afani na ye comme si rien n'était assume sous buzoba na ye déjà qui néglige la révélation de l'Éternel
message ya tokosa maki mingi koleka te. Message ya tokosa maki mingi koleka te. Tozali wana tokosa maki. Nzambe na biso tata kimbangu. Sauveur na biso tata kimbangu. Ayate temple kuna. Tata kimbangu kiangani. Yende mutu suka afanisi makamu nyoso tu. Peuple congolais. Tala nzambe na yo. Ozokolo bakolo Yesu. Jésus akwa kozwa biso. Akozwa bino te. Parce que asa yaki na tata kimbangu. Na nzela tata kimbangu Yesu asa yaki. Afandi na nkamba. Fandi na ye calme à l'aise. D'ailleurs, ça n'a pas commis on a l'obita on a koya est-ce que ba juste ba uzala. Mais tango bango ba balusi Bible mutu na sema kolo likolo ba promesse mususu le ba lo bakake tango koya ko sika na ya ko fani sama na montagne parce que azaki na montagne parce que bomoni Ancien Testament penza tika ba trace. Je sais pas qu'ils ont essayé de falsifier ça mais ba kokati. C'est au Nouveau Testament qu'on a essayé de je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Parce que dans l'Ancien Testament Esaïe chapitre 2, verset 2 à l'Obayango. Il arrivera dans la suite que la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée par-dessus de collines. Michée 4 à l'Obayango. Zacharie chapitre 8 à l'Obayango. Donc c'est-à-dire que biloko wana il fallait qu'il va l'obake. Akoya ba kokuta na ibsaka bino bokuta dans les airs na montagne. C'est que le vous croyez que message otango ba ibisi tokosa makimi vous croyez que ça concerne à qui? Ngamoko non ngamoko na zui par na ngai na sali oyo ngai sengeli kosala. Mais laissez-moi vous dire soki nzambe alobaki na ngai te alobi te ke koloba pe yango te tika ngo zande pona yo na koya pe kosala yango te parce que c'est dur de prêcher kimbangu. Tata kimbangu bato bazolo bazo prêcher kimbangu asa na Bible te. Non asa na Bible. C'était le Saint-Esprit. Et je vous dis et je le redirai toujours. Le Saint-Esprit wana et la traduction à bango. C'était le caché, celui qui était caché. Oyo bazali koyeba yete. Oyo Daniel alobaki ke nzambe oyo azana likolo alobaka mabomba mi. Ye mutakoya akoya kofungola bi akoya koyebisa secret du roi. Oloti ndoto na yo obosani yango. Siko to kobisa ngone yo moko bosani yango. Mais nzambe wana alobaka kambe batama. Oya kundola ko ebatama. Yende na kobelela yi. Kimbangu batata Daniel ba prophète Daniel ba yebaka ye. Donc na tokosama kimingi bandeko nzambe asepeli na beta sete na likambo oyo boyeba ke nzambe na bino akitaki aza na nkamba. Le lieu de pèlerinage de tout le monde bientôt makambu oyo kosalema na mokili awa tango kosilaka correction mokili ezokozwa mbata pona osonga na nzela ba makambu ebele ezoya. Congolais toboyo luka video na ngai ndango musu ba ko supprime mo te no alobi na bwakaki na ye ko salela no resume oyo ba elimu oyo eza te ba boyi YouTube ba boyi eleka na ye biso ba lo ba lingala kuna mais ça le côté je persévère na yesu skoloba mais ça to ko samanyi eleka te boyi yora kango lolo lobi bokuno na si binote blasphème contre le Saint-Esprit. Nzambe sengela ki alata nzoto po ya ko memisa mokili ngambu. Balobi le rocher de scandale. Là où plusieurs trébucheront. C'est pourquoi ba trébucher parce que ala tinzoto. Aye azoli hamburger azoli azomela koka na biso azoli apanga na biso azoli. On zameli na zogolia. On zameli na zo sukola pe. Kolo Yesu. Kolo Yesu azala ki tsoko botangi ma histoire kolo Yesu ye moko na. Ko dame ko kenena ndoka Marina Marthe ko liaka trop kuna kutu batonga ki mukolo Lazara kufaka. Babi ndenga ka ko dame na ndako. Sikoti Lazara zobela asa bikamo te ata na distance ko ye nzambe yeko ba ye mwana na nzambe donc yeko asala ki bikamo serviteur ya nani suki ya nani centenaire romain alobaki ko kenanda ko te déclarer ka liloba boy mwana nga ko bika déjà kuna na serviteur nga ko bika déjà esale maka mais ndenge nini oyo tisikoyo boy na boy ti Lazara kufi ba tongi Yesu balobi ti akufa bomoni aya ko lie pa na bino alia siko tarati bozi malera ide binote na dernière minute ko leso ya se kusala za bande ko babolingo blasphème
merta kutozo tanga yango lobi lelo kuda na tangi mikolo nzotula na tangi yango na solo na bato basolola na si bango na bibandeko. Les gens ont parlé de blasphème, ils croyaient que nous allons blasphémer à l'air. Donc voilà, le Saint-Esprit ça a fait des temps. Parce que le Saint-Esprit va prendre corps. Et vous allez les palper dans vos yeux. Et quand on va dire c'est le Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit wapi, vous allez blasphémer. Et il vous sera redemandé le jour du jugement. Parce que, pour na koyeba molimo mo santo, balobi nini ya lobaka des choses cachées. Ya limbola kawe batama. Moi si na mo Samalia na kati na Bible, asalaka nini? Tango balimboli des choses cachées. Esalaka nini? Yesu alobi na ye. Pesa nga mai ye kuna sali babizeti. Abi soko yebaki mutu kuta sengo mai. Mena mutu tango azo solola ne azalaki na nzoto kalo kwa yo na ngabo. Na tika kalo kwa ngana. So ayi mukuse mulai to pembe ko tu konso. Ayi ka ndega kwa yo ngala. Abi me soko yebe mutu sengo mai yo mutu ngosenga nga mai. Mosa bi osala mai to na iloka utoka te. Tala raisonnement. Dile loyo. E continuaka. Mutu azolo balikambo ezali na dimension spirituelle yake na ngona ndenga nzoto. Oh mais so yo ozana eloka ya kotoka mai ozana ngote soko yo kotoka mai mai yo ngana kopesa yo oya soko prisa ka te ezali l'eau vive qui jaillira jusqu'à l'éternité oza suna sofa o mela kate alobi soki esabu alo pesa nga mai wana na mela comme ça na ya soko toka wate oya kotoka wana ya mai ya physique ngayo na zolo ba mai yo ngana zolo ba mai ya bomo ezali loba o ezali abososoli lilo na peso mayango ndema mokolo yesu alobi na ya lobi yela nga mbali na yo atali kaka vi na lobi oyebi ke mwasi wana akosaki aza na mobali na ndako mais ayebi ke tobala na penda te bon mobali yango abi te naza mobali te siko botala entretien wana tango ya lobi aza mobali te est ce que kolo yesu andimaki alobi na ye ke c'est vrai, ok, le cause en balle ça va bon, na kolukela yo ozana bezo bala te. Yesu alobi olobi ya solo. Ozala mobilité parce qu'en réalité ozala mobilité mais on connaîtra qui 5 mari. Et oya za sikona minito to loba no ngande na sebo ena ati otiki na ndako kuna aza pe mbali na ote. Bandeko amoni mwasi wana azaki na fasa mutu moko aza ko yebisa ye vi na ye makambu na ye. Nde alobi wo qui peut dire des choses cachées que muta yebite yebta ofungulango ye wana Messi ake apandisa ngo mokili mobimba Samari mobimba bayoka kisango mona mwasi wana kaka pona nini il m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Messi ye wana te mais tata kimbango de politique des choses cachées tata kimbango kyangani ndenge moko tata kimbango dialunga na kyangani batu wana tu bafanda ka bafanda na bango baza na ba témoignage na bango bino mutu baza na ba témoignage na bango te siko ngai problème na ngai za nini eza tata kimbango parce que likambo oyo ya ye pona kobikisa moto moindo abima na bomba salaki na yango siko alinga restaurer ndenga yebisaki bato oyo babebisaki makambo ya kotora ngola kuna albike to sali to sito kitisika 1960 bo fungula enveloppe wana et vous la clair ba fungona 1960 Nzota tata Kimbangu ebimi 9 mois 9 ans et salikula merci la Afrique 21 un nouveau monde mfate tokoma na ba compromis na makambo mazalo kodeka ya solo ba trouver ba solution et après pamba te di kambuana nazalo kulubaka na binu mokolo na mokolo sokoto
tuluka